Bonjour, bonsoir, Nabandiko Nyaso, Boulanda Abisso, soyez la bienvenue dans la chaîne de la Voice TV officielle. Merci Nabino Nyaso, nous devons attendre Nabino à côté la belle Manabiso. Ticket Ndamina Lola, à mon abino payé à Pambola Bino. Voilà la famille, le doigt na recette Nabiso, Oyo Izali ya Soso ya Kotumba. Voilà, Soso Nabiso Totumba, on a barbecue. C'est vraiment simple et facile pour nous réaliser. Voilà la famille pour la recette Nabiso. Ah ouais, tout ça na assaisonnement Nabiso ya poulet ya blessing flavor. Numéro est likolo ya écran wana au contacter biso pour nous passer la commande na yo. Toujours posté partout biscane sozali. Toujours posté et ils ont commandé sans problème. Voilà. Ah tout ça na ail Nabiso. Tout ça na litungulu, tout ça na mint Nabiso. Tout ça na tangawis. Tout ça na mungwa. Tout ça na vinaigre et vin rouge. Et tout ça na beurre Nabiso. Voilà, ba bilo Nabiso tout ça là sauce Nabiso yango. Voilà la famille awa sauce Nabiso na nettoyer yango déjà bien et l'autre tout ça là tout landa plus image na zo yango banzela. Voilà, toujours va tissu na biso to cha dana sokola kiango donc chopping board déjà na se na chaki tissu na se après na tie soso to ko cha sachet boye après to bandi ko beta betango eza pona to tie bongo parce que tango tie tissu bongo eza izo mela mai tango zo betango ba mai ya soso ekima partout te. Voilà to baloli na ngambu soso to sala kaka ndenge moko. Voilà. Et puis ça là qui est sauce tango tumbango sauce est vraiment est la flat et tumbama bien. Voilà la famille awato zongi bilo na présenter kibino o eza litungulu, oignon, mint, tangawis na ail na biso. Na mungwa pe voilà oche na quantité oyo eza bien pour na yo ndengole la mungwa na yo après tout dans na rapaki ail tangawis na ngai après na kataki matungulu miki pour ne faciliter nga ko tout yango. Voilà. Voilà la famille a tozongi, toujours assaisonnement na biso ya blessing flavor ya poulet. Toche de na loba toujours cha selon quantité ya biloko nozo lamba et ndenge olingela ka mungwa na biloko. Toujours mélange ya biloko na biso nyonso tutaki. Vinaigre et vin rouge. Touché. Beurre na biso to melt yango donc to salango et melt to melt yango après to ko balola biloko nyonso ensemble. Voilà. Na longoli ndambo assaisonnement ndambo mélange après na ekozwa poulet na biso o to bongisa ki déjà to nettoyer yango très bien. Voilà to ko cha na mélange na biso.
et puis na yozwa ona lungula ki wana ndambu na yo bakisa skona likolo ndambu eza na se ndambu na yo bakisa likolo. Voilà ce que toko banda kopakola assaisonnement na biso bien nde nalobaki déjà façon ya kobeta beta soso bongo eza pour permettre soso na o assaisonnement kota bien et puis fanda bien na barbecue ebela bien parce que toyebi kotumba ba soso ezaka vraiment facile et mona otumbi soso soko surveiller pena bien te omona même soso makile eza na kati donc ezelo mo vraiment ya ebela ka mbangu te. Voilà, toujours balola vraiment bien assaisonnement et kota très bien à poulet na biso. Voilà bilo na biso epemaki 3 heures du temps tozongi totie moins huile to baloli yango bien et voilà makala na biso yango wana tozwi soso na biso to bandi kocha na barbecue nde naloba toujours nga nasalelaka makala ebele te na nini. Voilà asko tozo fini kango boye ezo permettre ba makila wana donc eza pe bien otie bongo zo finika pour esala ki vapeur wana ebelisa pe soso makile longwa bien na kati. Voilà tozo balola na so na moni moto epeli na zui mwa mai na nga naza toujours na mai na tie po soso ezika te soso eziki elo nyonso so eziki omona goût eza vraiment kitoko te. Voilà awa soso na biso ekomi vraiment ready et voilà la famille résultat ya soso na biso yango biso toliaka yango na loso ya vegetable rice okolia yango eloko nyonso oyo olingi nde naloba bandeko nga natumba biloko nange eza poisson natumba yango na moto moko ya se bien sûr ewumelaka kotumba biloko oyo ndeti soso boye kotumba yango na makala eza vraiment faut na patience parce que ezelo moko ebela mbangu te omona soso cheka moto makasi libande komona nebeli mais na kati ya mobeso ezwaka vraiment temps omona pinza pe okomi na 2 heures du temps ozotumba ka soso wana donc ezelo moko ya kozana vraiment na patience. Voilà la famille so sepeli na recette partager commenter aimer et koza malam. Merci beaucoup Bobo Santé ba assaisonnement est disponible numéro na biso ya wana ka ya WhatsApp ya wana ya appel normal ou contacter biso soit au petit message pour na passer ba commande na bino nzamna lola amona bino tokuta namba ya sima. Bye.